Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. N'expliquer bien mobile nanga. Pêche et l'on a bossé le comme ça papa moi mbalo songa nana ba période papa bima nanga kana Nice. Antela ya Nice. Na Nice papa. Papa moi mbalo asumba kana basani na ye moko ya kulela. Na lingi to tika na biso. Muta la koboya na sana ngana famille la Kinshasa je vais retourner. Nani moi sina yo. Papa non. Non, on dit ma coûte c'est cassé on gagne en foot. Eh papa, pardon maman. Pardon panda. Sani oyemo palelaka. Est-ce que comment dire na niveau que muto comme ko saka kana sani oyemo. Eza sani nanga, sani ya voisin ti. Ya yo moko yango sala. Est-ce que c'est normal de faire ça? Eza sani nanga. Na sombi na mbongo nanga. OK. Papa continue, oui. Aza mwasi nanga. Voilà. Na balai. Papa na ya yebinga ya faba kufa ba ndekone ba yebinga ba yaka kana ndaku famille nanga pe eyebiye. Voilà. Ese moi sinanga. Ese moi sinanga. So na tambo na ngole mal. Ya ba bandi hygiénique. Tango okendaka nango wapi? Il y a deux fois ceux qui n'a joué bongo ba bandi hygiénique na ye ou bien ba suki na ye na protégeaka yango otiaka ngo wapi tout na par rapport ya parce que ça biloko mo eza intime donc bako kanga pe vie mobimba ya mutu to avenir ya mutu to génération mobimba ya mutu à travers ka biloko wana ce qui est mal utilisé par rapport à destination nde yango mo ina tuni ce qui obwaka kango wapi to kendaka nango wapi po toyeba au moins to luka solution pas au rassurer qui biso ke o kene na kimia to sala boy edenga pe to suki awa na répondre bino la osenga na répondre bino je vous remercie to ba indice ebele awa mais akode ya liboso lobi aza temple non ya liboso lobi soki to kabwani na ye 3 jours ezebele na kufi. Merci na confiance, merci na fidélité, la Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci na babone na biso nyonso oyo bandima biso oyo bapona kotala émission oyo Bravo Jésus-Christ. Avant tout, je dis un grand merci à notre sponsor officiel, Yatika Rabisote, Yazarana Biso Ilongo, Abati la Rabiso. Il y a un succès, il élévation, il santé, Tanetozali, Ngebu. Merci beaucoup à notre sponsor, Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci à Oignon, sur la idée, la remarque concernant l'évolution. Il y a émission Oyo, Bravo Jésus-Christ. Merci à Oyo Balinga Rabiso Tembo, Tenabineska Bozwami, Batamita Mabe. Nous, on pense à rappeler Nabino parce que il dit qu'il y a Bourbon la mitema. Un grand merci aussi à ma femme Lydie Moukadi ainsi à mes enfants. Un grand merci à la fondation Maman Denise Nyakero. Merci Mingi na orphelinat Maman Sheila Mwanda depuis États-Unis ainsi à son mari Papa Stani. Je vous salue. Nous avons ma femme l'initiative plutôt que Bozui pour nous rouler ça dans la bitike. Nango tubandaki toujours na sports il y a rentrée scolaire. Les loyo tout qui na fin du mois. La bandi après rentrée scolaire et qu'on a bana wana bazo ya kolia pe ya komela na yango maman chez la Mwanda toujours na pasi na motema akosenga motonio sur la bonne foi vous contacter assistante naie maman Ornella awana Kinshasa. Bien sûr le numéro de maman chez la Mwanda est aussi affiché dans sport sur koleka matoni mingi na ba OYP ba consommer biso s'il vous plaît au tas d'émission c'est peli nango betela mutu oyo atali na nteli solo tinda lien partager lien ba oyo ba sepela en émission oyo. Merci mingi pe na ba oyo ba benga kibiso pe na kotuna lolenge ka intoko luka moins plus rien pour tous wa garantie na banzi numéro na ngeza liwana obengi ngai e ko sa biso mala mingi bana ba bolingo émission ya mokolo lelo bandi
kasi na plateau na ndeko na biso moi si to koyeba nini a memi to pe nini a ko dévoiler à travers cette émission bien sûr. Bravo Jésus-Christ. Je profite de cette occasion vais-je dire pour appeler ça merci na avocat na biso oyo bandima ko zalawana to pe ça bango différenté pour na ko sambela to pe pour na ko assister biso nzambe ya mona bino. La grande, bonjour. Merci beaucoup papa. Maman bani déjà émission na mai na miso. Papa makambo ese belé so da pour Seigneur wa. C'est juste que non kokate. Na pousse n'est pas bino parce que boye denga. Papa, et le plus important c'est dit. Nana mobile na daku. Depuis na sana mobile nanga. Tu bande na biso bien. Tu bande na biso bien mais ne pena to komeli papa. Na kokasuko supporter te. Papa nga anoteka nga na zandu mablo nange utabatio kezo na zoteka. Papa na zana mobile nanga zo salate. Oya olelisa ngape yawa. Donc ngape na banda kolila. Parce que moi ya miso tambolinga dana miso s'il te plaît. Sois forte. Na yebi ke problème ozala ngoya makasi. Mais bunda vraiment au be kampe ko sunga. Au be tela bisongo s'il vous plaît. Papa mobile nanga za ko saka muke bo papa. Lelo onzamba sali biso grâce. Papa nzamba yosa biso grâce mobile nanga. Akuma kumba. Ministre Mombo, je parle le temps de situer les noms. Papa nzamba sali biso grâce kade dans le mamelelo makambo changer. Papa nanga za su ona yebaka te. Non le banyoso na bombelo te papa parce que na ne na pasi. Parce que nanga za que moba nanga depuis comment ko sala comme mukonzi wana nyoso nanga na moba nanga papa ebeba. Est-ce que tu peux imaginer ngala na mobali mena butu mobala simba ngate. Papa mbala simba ngate papa. Papa na fanda kakaboye ko simba ya yena ngato sanga lokola mwasi na mbali rapport sexuel na moi papa. Pe rapport sexuel na papa na ngeze ndenge to kanisa ngate za bongo te. Papa mbali mbako ya na moi suka uti papa yembangu mbala moko na ces deux habillés. Attends, c'est na batu na otika parce que babi exécution d'abord na exécuté mais papa na ngai asali nini a introduit ngaka misa petiki ngai pe abimi akei pe il kuzuka musanga mukasi zakani papa mobali nanga ko ya na ndaku na ye alia te biloko ngati la kena sana. OK bokula boitongo etani okuta kaka donc kaka na sani o mobali nanga lelaka sani oyo opesa ke biloko olia sumi na kata sani wana. Oui tango tuni alobaka nini soki na tuni yo nazaki na fatigue pe na yebaki te donc en plus ba raison moko eza valable ozana wese na ndaku te yaka sumbaka na sani o opesa ke biloko olia. Papa na ngai nyonso eza na ndaku nyonso eza vraiment na kata ndaku toilette pe ezali nyonso papa. So yo zo rasani OK tu na toilette te ngana tila mobali nanga biloko likolo mesa. OK ola mukana tongo kuti kaka na kati ya sani izo likilanga binga na mwana mutu papa na ngai na mwana mutu na pe na ba famille na ngai o bana besoin na nga et chose grave nga so na deuxième papa na loi ya nature so mta deuxième de mwana banda oninga na 3 mois papa na koma 7 mois boye zemelongwe zemiso elongo ya 7 mois mwana pa obimati mais papa mwana obimanga te kama kila mutu ebima
papa na nga nayebi te so nasala nini. Papa baban génique na ngai, baban génique na ngai. Ndezake na longoli yango. Après na kende kotumba to na bwaka. Papa yo se retrouve si kotika ngo ezati. Ekenda wapi? Papa na ngai na kolandela sike kendaka oke ye moko muto azwaka ngo. Asala na oni tango mona kiye otuna kiye. Papa na yebite otuna ye otango apo anini. Papa en plus na se retrouve ngo la kati ya poche na ye. Oh, atambola nango. Papa tambola nango la sac. Na ikoza normal bo na posa ya mobile na ngai na posa na ye ata na butu papa osimbote. Papa loko la na muninga no mwasi. Excusez loko monga na saliza lisumo na futa papa na nga. Tuzo na mwamuke makambo etali na lukaka wana. Tango yo asumbi na sani. Oye otuni papa osumbi na sani yo na chela go biluka olia. Réaction ezalaka nini? Papa réaction ezalaka ke na yebite donc ba raison moko kwa pousser ça valable te. Est-ce que moi problème moto abela déjà et l'autre côté ata malaria o mbala nga na yo kate kabela ngwe compliqué na luté papa. Mais sois fort s'il te plaît, tu me comprends que solo là. À part on a makamunini, na lingi ma se défouler. Makamo monaka na ndako na yo. Pona yeba ko tuna mituna. À part on a sala resusuni. Papa à part ko sa kaka na basani. Atambola kana ba bande génique na nga na poche na ye. OK. Papa so nana ba période na nga normal les akena na ba période moi bien. Papa abimana nga te. Asimba kangai te papa so na saka na ba période ma be. Voilà ce que zo régler ndeye mu alinga kande bongo. So na zo régler papa ya sala bongo. Asala kanini tango yo régler. Papa tonga na régler ya yaka. Kaka na moi soit ya ces deux aïsinga deux habits toi. Je me déshabille. Depuis que mba nanga osangelo de papa bien na yé assisé nga kaka oso en tant que nazo bimisa makila. Oh mon Dieu. Donc azo oh bande ko bolimbisa donc makamango izama moi passi. Donc il s'appelle à Sisarayo na ba période na yo a règle. Papa ato yebisi ke na sokolité papa nanga ndenge zaka na sokolité na kende ko sokola après na ko servir papa ne soit dépendé salate. Papa ils importé pas à salango kaka ndenga za bongo. Siko après ça ko raisonner tango sala ka makambo wana ke ayo kaka goût donc osomona na ba pratique ya loge ba kindoki comment? Non papa. Oh ngana o remarqué. Onde mbala nga sesu o ngana yeba kité papa na ngai. Papa ngana kozwa zemi mokili mumemoni kozala zemi yo moko poso ke moko ke naza na zemi mwana oninga na okosa te. Mais papa chose nga voke l'hôpital boy. Ba biselo ke sala kati saka makila. Oya kozonga pe soki zemi longe papa mwana koya kati. Mais mwana sa te kama makila ndeko bimanga titi kati nango. Et l'homme se dit non papa attendez bana ndeko saka boy. Obike na se raser papa soko ko se raser yo moko ya yo ko mona obongo ils a problème papa. Ça a un problème pour ni se raser yo moko. Oui. Il fallait ça la nini selon ye ana de la nini. O ngana mona ke pa ne soka ya so bibik Juliette na ye a raser ngai azu yango soko ibisi ningo raser nga boyelo ko linga ke kola mingi ningo o raser be pesa ngai moko na ke no ko boka ngo epa na e wona zakata o kango la pape musho papa nanga atango na pocha ke ngo akena ngo wapi to na akena ngo wapi yebite yango na yepa na bino papa bolukela ga solution parce que makambo ngo ezui mekana ko bimisa makambo nyonso défoule-toi vas-y sois forte défoule-toi ndé lelo je sais c'était pas facile au le na télévision défoule-toi mais non tango asala ko makambo modèle wana réaction yo moko za noni ulbaka na nini papa asa mobile nanga OK malgré toi balinga officiellement té mais na vivre quand même na yo on a fait tout que sauf que dans l'état de ton comité mais papa na après ça d'autres oui OK papa on a le bantou biso to respecte ka mariage coutumier voilà il y a un mariage oui mais papa on a mona ndako nanga isa bongo te
papa bokola na mobali boye to bubanda bututi to ngokotana papa akosimba yo te tu kosimbo te to simbi saka bakiso ebele ce que lo ngana isala nga passer baba génique nga pourquoi ta ngona push basuki na ngai ya nzoto pourquoi ta ngona push pe bazemi na ngai zemi donc papa nga ba to mettre c'est tout petit c'est makambo oso partageant on a camarade ton famille papa Soni toute la vérité n'est pas bonne à dire papa ndako na ngezo pe la moto ngai moko na boka essence ta moto papa isakate tout na epa la bino papa j'en ai marre de vivre comme ça na ko quitter salinga nzoto malili na no mwana muke siko yo ozo kanisani na makambo nyonso ekomelio ozo kanisani papa yango na epa na bindo o c'est important la lingi na ngali susu libala te na songa na ngepa na biso papa 4 4 o ezo bi mape base même kiza ta emwe longwe na ngome papa ezo koma nga 8 mois 7 mois papa le kemele papa na ngai oh Seigneur bien sûr que j'ai décision ya kotika libala yango okene na yo osozwa ki ton ya koyebisa ye que en tout cas esengeli makambo ici là po ndenge zo memela ngai réaction mobile za kini papa réaction des akabbi que yo tika nga kimia te le quoi déjà balanga aseka somba de nga yo tika nga kimia te na posa na yango na yepa na bino papa bosunga ngai abia otiko te po ni po abala déjà ce que souci ezala okomandenge ni papa na ebité souci na ebité soit linga comme ça nga propriété privée na ye papa na nga na ebité ya on a ye bosunga ngai papa zali non je suis orpheline OK bakufa bango nyonso oui je comprends pourquoi oza na moto ko kabala makambo te et puis oza ta na meilleure amie te o ya ko sunga yo papa maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme s'il te plaît je sais que ça fait très mal banengba bolingo makambo o ekoleka wa ça fait très mal muni mokili oyo makambo ekolekisa malamu te bo benga na Thomas Fabien Yambo nazwa ki mobali na yo azali to kotaye papa Fabien est-ce que makambo okoki kokota pour ça moi intervention moi rapidement tangu makambo ne salaka yo osantaka ndenge nini na buto lalaka bien biloko nyo constataka depuis mobala wani ko sa makambo wana papa o eza na matoi na ngana yo kaka Thomas Fabien o ngana yo kana matoi na ngezaka bana balela na ndaku na nga chaque butu papa bana balela chaque butu papa bana balela bana o balela kana ba uta wapi na ebité papa la ngai na ebité bana ba olela ndenge nini papa bana balela kala bingongwe belela butu soki to lali elonga remakela mbalanga soki kaka bana na bandi kolela papa la lali sute obalanga komi koloba loba iye moko papa tato bandaki tozalaki bien nazali kosepela nini eta oyo azalaki tozalaki bien problème ezalaki te mais lelo oyo depuis akomi kozwa mwa lome ya mwa difra papa tande makambo ekomi na pousse liboso ya bino parce que Jésus c'est le père des orphelins mais mari de veuve na pousse nzambe akota likambo na ngai na okoka te osana esika kokende te soki lelo bomi libala okende wapi papa na utiki naza mwana kikwiti otaki kwiti osana famille kuna na kikwiti famille bazana kikwiti ala kinta soza la mutu te voilà ça fait très mal papa Fabien s'il vous plaît sokoki koya mais quand peut intervenir moi mituna rapidement côté spiritualité avant de kota obalinae bonjour et bienvenue papa Fabien je esika papa Fabien na banjo zaki na si caméra wayokaki makambo nyonso mama akoloba motu ndenge okoki kotuna ye mpo meka kodetecte to mpe koyeba makambo ekoleka na vi na ye bon mituna eza na makambo mosusu oyo nakoki kosola na mama hors caméra mais koyoka ye ntango azoloba
moni nzambe ko souffler nga iloko moko kana kati ya wezali makomi na ye ezana iloko mo esalemi wana oyo na Bible bazo benga ngo ezaki culte ya Moloch effet ya papa kozwaye na ba moment ya ba période na ye oyo ezali lo banzambe ezopekisa yango. Donc c'est tout un culte où esalemi mais na faveur ya Zabolo. Ozwa mwasi na ba règle na ye topé ko mela yango côté spirituel et din kolobanini l'homme de Dieu. Et ça tout une abomination mobimba et ça pena ba répercussion et belé du point de vue spirituel. Okay. Parce que ça le quoi sanctuaire mobimba ba tongi pour na quoi adorer diable na kati ya sanctuaire wana. Il y a onde omoni beaucoup plus la personne oyo aza initiateur ya kosala likambo ngo a commis comme un agent conscient ou inconscient engagé na kati ya monde des ténèbres pour na kosala makambo ya biloko bongo. Parce que Lévitique 18 je crois 19 ezolobela makambo wana ke ezoloba par rapport ya mobali ya koki kosangana na molongani na yete na moment oyo molongani na ye aza na moment oyo tobengaka ya impurité oyo azotangisa makila akoki kosangana na yete parce que acte wana ekreaka makambo ebele du point de vue spirituel influence nango mpe ezalaka mpe na kati ya bomoto. Je crois beaucoup remarqué makambo ebele oyo ezalaka na nsima ya ba acte wana. Voilà, merci beaucoup papa Fabien. Narosenga beaucoup selanga papa pour nalingi makambo to traitant malembe to kenango malembe. S'il vous plaît, Neko Elias Sinanduku na Denis Mosolo bulu kelanga papa isika zwami po bokotila nazwa ki mobali na yo azoya nalingi makambo to si sango ka nengo senga kibiso to kenango malembe. Voilà. Bon, voilà. Merci. Total à Sport, il y a Comment Kolo Lopango. Et puis, on se retrouve pour la suite de cette émission. Bravo, Jésus-Christ. Lelo na Kinshasa, ezali lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma Kolo Lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lombango po oza pesika na yo mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mo na ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ces plateaux. C'était là les spots. Il y a comment Kolo Lopango na Mbongo ya Moke, maman. Exaucer patience, ça fait ça qui est occasion, il y a tout comme ma propriétaire, il y a ma pango, na yango ma pango ezali bobenga bozwa, pour on est nga zoé da 2, et na basa sous 2. Donc mais da Kolo Lopango voilà, bobenga na lombango comme ça na chemi en contact na maman exaucer patience, ba mi super ba banda rotonga. Quand la mingi te bomona na sur le terrain, bomona lo lenge kani ba o ba ti ba sombi lo lenge ba rotonga déjà ba ndako na bango. Voilà. Nabanti Ndeko Elias, aujourd'hui papa, parce que tout ce qui sport pour tout le cas papa. C'est bon? Voilà, beaucoup de langaye s'il vous plaît. Bonjour papa. Bonjour. Soyez ici s'il vous plaît. Non, bifana na kiti. Soyez ici papa s'il vous plaît.
Zoa ici Kabanda. Non, ils ont une émission toko solo la makamoko. Est-ce que vous ma micro s'il vous plaît? Merci beaucoup papa. Lexa micro liboso misinga et yaboué. Voilà. Tout d'abord bonjour. Oui, bonjour. Merci na nengi undimaki invitation na biso. Babi una kombo ya nani? Na bengami na kombo ya Miala Shimita. Miala Shimika. Shimita. Voilà, tu as mis une émission na biso Bravo Jésus-Christ. Na yango tolingi to sala moi entretien moké. Biso na mwasi na yo également. La grande okoyi koloba na mobali na yo makamo bengisi ki awa. Papa, ngelo na lobaki ezaki déjà clair. Na expliquer bino mobali nanga. Pêche elo na bosse ko bisa papa moi mobali songa na ba période papa bimana nga kana Nice. Antela ya Nice. Na Nice papa. Papa moi mobali asumbaka na basani na ye moko ya kolela. Peso ki na nga normal abimana nga te. Blessing. Na loba, na zo loba. Est-ce que papa, est-ce que boko kata ba caméra na bino? Non. Pour les makambo ndaku nanga si un problème avec ma femme, na ko ranger na ye mais na ko caméra ko on se séparer des gens. Est-ce que na ko ranger problème na moi na ba caméra? Tu as perdu la tête. Ngana mungsi mtu nanga. Yoni se mtu le sa bien te. Blessing. Yoni mtu sa bien te. Blessing. Non, s'il vous plaît maman, toi que na on a candidaté, toi na début émission. S'il vous plaît papa. Papa. Est-ce que beaucoup tika ngana ki na moi sinanga na ndako? Non, problème te. Tika na ba caméra boye likamba famille ya mutu ya ndako mutu. Bino bozui botie ba caméra. Vous trouvez ça normal? Est-ce normal? Oh. Makamu moi sinon kolobeza ya solo que yo zoka ina news que des fois sumbaka na sani o lilaka des fois o lemula ba règle na ye o zoka ba bande hygiénique na ye o zotamula nango. Qu'est-ce que se passe? Moi ça linga yeba nini ye koleka po alobi atuni yo makamu nyonso wana akozwa éclaircissement te. Nini ye koleka po que makamu wana nyonso ekoma? Est-ce que vous comprenez que c'est un problème interne? Vous comprenez que c'est un problème interne qui concerne moi si na mobile. Ok. Mais la troisième personne a outa. Ce que tu as ba pourquoi ça la kamakamuana et pas ya moi si na yo? Dimisa biso s'il vous plaît. Blessé. Oh ngo futanga na minute ya. Ngande oyo futinga yango. Oyo ngo futanga yango yo donc ngana ba. Na ko ko sa maman ba mondete. Et ce se comporte comme des. Na yebisio. Vous vous comportez comme des. Non, débordez. Vous vous montrez comme des. Vous avez pas ça énervé sur quoi? Eh papa ko silikana on s'il vous plaît. Tu as besoin de silikate, pardon vraiment. Oh. La grande, et le roni olingi pa ya mobali na yo. Papa lo nga na lingi to tika na biso. Muta ko tika la koboya. Na sana nga na famille la Kinshasa je vais retourner. Nani moi si na yo. Papa non. Papa bon te s'il vous plaît. Tu blagues avec moi? Zoa ici kana pardon. Zoa ici kana kuna s'il vous plaît. Papa s'il vous plaît, zoa ici kana ngai. Excusez papa, excusez. Sorry. Excusez. Zoa ici kana pardon. Ndekombali pardon. Pardon, je suis non. Bien nganazo. Bien nganazo. Ils ont les canaux à la télévision, respectons moi bateau baota la biso belé la télévision, l'émission bande de Kombali. La cinq pardon. Pardon vraiment. Comme ma kamuna kandaté, moi si ndi alingi o minga na besoin aux éclaircissement sur ma kambo el karanandako. Donc merci beaucoup Nandenge. Est-ce que beaucoup y ba Valère Moutonga na travers naï. Naza chauffeur à ministre moko ya mboka. OK. Mais na siko ya fandi na écran na tantôt na ba na ne ba yambanga tonton Chimita mon boss avait na télévision amona que chauffeur na moi si il faut ayeba maman amna so yo salaka. Maman. Il faut yebango. Maman, tu risques hein? De faire quoi? Tu risques non. De faire quoi? On va biloko télé mais ça biloko abatu. Non on dit ma coûte c'est casser ngane en foot. Eh papa, pardon maman. Pardon Vanda. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je sais. Je dois ici pardon. Ato saligno songano to zalate. Pardon, merci. Pour lancer sur mes côtés pardon s'il vous plaît. Abonnez-le. Pardon.
bana bolimbisa makambo na evitaka ba micro yo ikoko zokisa moto suna liso to sengi ba micro cravate na sengi na lembi muta bonne foi akomona na te na yebi que mutu quand même ata mukolo moko mutazali osunga biso ba micro yo bino mo bomoni lolenge lekeli yao ako viser boye ezunanga na liso ce n'est pas bon ndeko na ngai s'il vous plaît na yebi que il s'agit de na réputation na yo to bengo apoto za solution na makambo ekoleka na ndako moi selling ayeba makambo yango ezaka ka bolingo nde etindaka yo sala yango to ezani s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois bata micro s'il vous plaît voilà merci avec tout le respect que je vous dois hein papa Bolim ici c'est ma femme. OK. On a fait 7 ans ensemble. OK. La salle dot oui la qui déjà question balai. Oui tikala est civil. Na combien? Na combien? Maman s'il vous plaît tikala papa. Merci. Ceux qui n'a pas ça bon moké, to n'a pas ça bon côté famille balinga baboya. Mais tant que acceptaka et pas na bango to lala bakanga lopango batu balala wana. Plus de 200 personnes a fait balia bien bamela bien. La balaye uzanda kumoko asala ka ba cop na ye ateka ba bilamba et m'excuse ateka ba bilamba bon na tawana nga na laki na ndako na chauffeur na bima l'université mo wa Congo circuit moko boyaki ba branchaki ngai na momo na chauffeur ya ministre moko ya mboko yo nde na komo sala nde komi ko sala ndako et vivre nde isali que charge et sani et plaisir par rapport que ndenge zalaki faut la charge na ya matin tantôt midi crédit méga ici que déplacement nanga mais la bloc on se fait aussi voire même la petit c'est côté quand parce que j'ai déjà l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'organisation. Exposé moi si na banda na balabala ninga tchaka bilamba na téléphone pour publier ba tso ba moni akena kotiki la ba. Aza moi ça libala. Pour protéger qui moi si na yo. Protéger moi si na. Voilà. Les mutu so ko benge ya asengi commande ilamba aza na kitambo. Ata micro. Aza na kitambo. Bon, natala ki ba risque wana nyoso tout. Asala ki ngona temps ozaki na temps mo ya crise. Mais na moment oyoyo aza dia na kwanga, aza na mbisi, aza na miliki. Ils ont une importance c'était katakop wana. OK. Mais bataba nyongo batika ba komako yo pesa ngona ndako. Mais non. Attends na ya kaka 3h 4h du matin, je suis fatigué. Na kola la boye oza cassé au lembi psychologie wana e o ko peso sentimental wana ke oluka mwasi ezate. Ezate. Ba tant to tambola na ba konzi olia toliaka ole awa boye nanda ko moyo olia nanda kutanto olia zate et kokoma même soutant na butu boya défendre nga utelo balikambo ke na sala kaka na basani papa sani oye moko alelaka est-ce que kokoma tina niveau que muto koma ko saka kaka na sani oye eza sani nanga sani ya voisin te ya yo moko yango sala est-ce que c'est normal de faire ça eza sani nanga yango sala kaka na sombi na mbongo nanga OK tangu a des fois msusu otalibo na ben sécurité toi na OK aux 8 ans aux courage au fond la porte bien sûr toilette ils en ont na kati makamutu mais courage wana te même il faut avoir honte de toi-même là au salinini je peux casser même ça oui et comme rapper oui voilà je peux casser même ça OK la salinini parce que la yebike bako bois kango na nini na sai na yo moko ça dérange pas oui na tongo bako bois kana bango deuxième aloba ki zani na lobi ba banque génique na nga na poche na yo esala kanini voilà leti likamba ba banque génique a moi sina OK tangu bible zoloba moi sina ba tangu balingani bakomi eloko moko merci moi sina mobali tangu balingani bakomi eloko moko solo nzoto na ife ko masolo nanga solo nanga foko maye ndoki non bah s'il te plaît tika lobako ya s'il te plaît to yoka solution awa papa ba toilette oyo biso to monaka to ba niveau to monaka o ba fulo to monaka oyo eza caché na makambo ebele
yo mona ka toilette yo fongoli obimi okei oyebi te yo otikala kosala na sima. Je ne peux pas ya ko risquer vie ya mwasi na nga na babiloko ya bongo. Toza bato tosambelaka. Tozo mona siko ke biloko. Premièrement toi tu pries. Toi vraiment tel que tu es osambela. Combien de fois yo benga ba pasteur na combien de fois? Combien de fois? Parce que bazé ngati. Bazé ngati. Oza sonité. Non na besoin na bango. Oza sonité. Ba opesa nga nini? Vie. Ba opesa nga vie. Bajara moi ça boye penza. Non, na comprendre Bajara basi aboye. Mais si ko tango continuer tango zui papier. Na zua ka ba papier na ye. Eza makile ya moi sinanga. OK. Quelque soit na tiango na poche. Vous en avez raison oui. Quelque soit na tamboli nango. Eza ya moi sinanga. OK. Na bala ye. Voilà. Somba été. Non. Ah. Si kaya si ça ozokata idée. Papa continue. Oui. Aza moi sinanga. Voilà. Na bala ye. Papa na ya yebinga ya fa bakufa ba ndekone ba yebinga ba yaka kana ndaku famille nanga pe eyebiye. Voilà. Ese moi sinanga. Ese moi sinanga. So na tambo na ngoli mal. Soki na tambo na ngoli kambo. O tambola kana ngona poche po sala nini. Bon, à des fois mususu ko simba boye, au bosani tel que il y a trop de problèmes, au bosani ko chepe na poche, au bimi na. Obimi nango. Bon, papa o ngala lobe bongo basuki na nga ya nzoto suki akati nga basuki na nga dizo ko mondia linga ba poil na nzoto na nga atango wapi? Pourquoi linga tenga mona ki obwaka ngo papa? Est-ce que c'est bien normal papa? Oh je sais. Basuki na ye ya nzoto. Ozana kuchimba ya famille pour le mais quand on peut expliquer parce que oui, pardon papa oui bimboa ou aluka liberté akomolia na balabala santé ne bebaka eza bongo par rapport au mboa oyo ya vivre na simanda parce que bayebi ke tant soit comme oganga comme na posa mai ayoki nzala. OK mais oyo ya balabala akolia na fulu bilogo esengeli na été santé ne bebi. Elle est ma femme nazana temps ya ko protéger ye na façon nyonso tout. OK. Naza na temps ya ko contrôler ye na air nyonso tout o ngai na seni na lingi. Na lingi te ke lobi ko ma ke famille ba akize ngai. Soki na raser. À des fois tant on joue à raser. Yaza ya kolala. Ça n'a rien à voir pour nous faire voir l'amour. Non bébé. Non bébé. Laisse pour toi. Ngamo na bindi na zo gérer yango. Na ko rama balaye yango na balé na rassembler yango na zu na tina papier na yebi ke tamoko boso. Asaka yango na poche papa. Wana butu et ça la mara erni. Na mo ya sala mam na butu te papa. Est-ce que deko ba nanga na salaka na déjà to lala na butu ninga za ke mama e sala bo est-ce que déjà na zwa tana? Ya ka suka ya saluna asali makamna na posa na moi. Kana moi akenda musala ndeni kasuya sa ko na moi nazo comprendre makambo na minute yo kena obi ozo chauffeur ya ministre na moi ya ezalaka air nini. Bon à des fois oko kendo tiki boss na bureau azonga ka 12h chaque 12h ya chaque 12h na ko sala pe tour na ndako eza juste contrôle. OK eza contrôle pona yeba atikali normalement na ndako bien déplacer ki ndena oyabo na kutie na ndako à des fois susu eloko moko na buto irataki ngai na mo il faut irataki te parce que sala kango te sala clair nanga ko papa na mo il faut na rattraper ngo na yebi kende na ye wana bunaza na 20 minutes ou bien 30 minutes il faut na zonga na rejoindre boss nanga na bureau tu vois. Papa Fabien il y a mon azon sur le maloba Thomas Fabien okolo na papa ni na acte peut-être sala kango sa koyeba kozwa suki ya mama kozwa kosala kaka peut-être eleki asala on a sali na yemoko côté spirituel il est kolaksani papa yo comme moi akoki pe kotika kosala makambo wana. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba. Papa Chili. Papa? Oui papa. Eloko na koloba soko moi to vandi boye eza poto jige ote. Mais ezali po
toluka au moins moi solution bisika moi kobenda na izali. Papa ngale tuzai boete papa ngale tuzai ki boete papa ngale tuzai ki boete tozala na vie auto tozala ki na ngona ya pasi olinga ki toujours bana on a comprendre que tant que ça peut atteindre na kasem commerce na ye ou comment zonga mobalo ngala lingaka o ngana yebi maintenant nde nazabo nazanani maintenant blessing na koloba. Merci papa. Merci. Lokola banda koloba tito vandisio na esika oyo na mama ezande poto luka moi solution na oyo ezo sala ke bobendana ndenge bozo bendana boyo eza malamu te pamba te bible ndenge na bonzambe to definisa yake mwasi na mobali so babalani bakomaka moko de sengeli ba penser na bino mibale ezala ndenge moko alors ndenge bokomo kende boazo kanisa boye eza malamu te. Question na ngana ina tuna boye nayoki mama lobi likambo ya suki nayoki mama lobi likambo ya babandi hygiénique tango okendaka nango wapi? Il y a deux fois ceux qui n'a joué bongo ba bandi hygiénique na ye ou bien ba suki na ye na protéger ka yango otiaka ngo wapi na yebi façon ngamo na protéger yango papa boni mama papa boni c'est un peu ça na protéger yango na façon mo boyeke la manière mo ya bien to sunga na papa parce que il y a un enjeu où il beaucoup plus spirituel na likambo yango moi nazo tuna par rapport ya parce que ça biloko moi eza intime donc bako kanga pe vie mobimba ya mutu to avenir ya mutu to génération mobimba ya mutu à travers ka biloko wana ceux qui ont mal utilisé par rapport à destination nde yango moi na tuni ceux qui obwaka kango wapi to kendaka nango wapi po to yeba au moins to luka solution. Et jusque là nazo comprendre te mutalati to januar awawa azate ko bana ko jenga ya yeba makambo mwasi na ngato biloko mwasi na ngana zwaka eza wapi mutalati to januar awazate donc mutana tan osambisa nga ebele bongo azate oyo eza concerné eza makambo ngana mwasi yo osambisa mabe oyo ko senga ke to ki ranger na ndako c'est tout souci na biso ezali omoni mama ndenga zolela boye et na so na bina so vérité qu'est-ce que tu vas faire to koluka moins solution par rapport à quoi à éviter aller la lisusu papa non papa ngai nazwaka bazemi eza normal omoni mwasi na zemi oza ke mwana pa zo ninga na kati papa songa listen na loba we sa vérité donc on a pour ça trouble ah attendez na pour ça trouble tenu mto ça trouble est-ce qu'on va dire ça que mon kimyate hein papa ko silikate pardon vous avez besoin aussi silikate vous avez besoin mais maman blessing olobi ke ozo akize mobile c'est le yo so mona mobile yango na misala mabe na butu akoloka to asala babilo moko boyo oyo signifie ça ba kisi papa na vu elle bazobaka est-ce que mona tamu amukyo abanga mikolo te azaki ndoki OK mama mobile nanga azaki boité na voyela mama mobile papa 7 ans. Est-ce que tu te rends compte de ça? Na yebi na sumba na sanité na yebi na sala ka temana ba oyebi ndeni na ko rêver ka ça azaka ba panche lik na la poche atiki bilamba papa na kota liboko e poli na kata poche da ye ata bolango ata kutu bolingo papa il faut ça nga pongo papa ngana na zo se mteke ko manga 9 mois na sa mama ba mone déjà 3 na mabele. Papa c'est pas un mois de mois te ba 7 mois. On a dit on a la ligne ça que tout se séparer. Mutu amda sa vie na nga pena sa vie na papa na kinja na ndé côté. Nana mutu to côté ba mettre nga tati nga ta libaya bona na été. Ça ça nga boko papa. Mais arsoa comment ça ngai. Pardon papa. Est-ce que vous permettez nga nazonga musala? Te tonto sisa na biso problème ezali que est-ce que maman sengi bokabwana
est-ce que kopé ça yelo kwana akokabwana nga ndenge ni so alinga kabwana nga seke famille na ye fanda famille na nga pe fanda ya lobi yo ngo pe ces possibilités wana te nga na ton kabwana ete parce que ce qui a qui eza mabe pona nga parce que elle est tout pour moi au sala nini na ndeti nini te excusez na tunika motuna moko en passant non ko sala nini c'est ma femme papa zo détruire nga omenongo détruire nga yo kutana nzambe un jour na vie nao na biso yo kutana karanza di yo na pona fandi ko pona fandi ko magresi hein s'il te plaît pardon pour ma voix je capable vous ont montré qu'ils ont utilisé na yé hein on s'en peut pas maintenant pardon souci na binomi balé sur les années souci est ça que tout le monde yeba qu'est-ce qui se passe là couple là on est plutôt souci ezali merci beaucoup ngai nazo kata siko souci ezali moi sinanga se garder ndenga zali azana ndako ya kolia ya komela tout cuisine plan frigo congélateur eza plein azana chambre eza bien confort bien salon confort bien le pango eza bien maintenant nini oyo ils se permettre na yete azotambola makolo te nini ce que je permettre te nazana ajonga nazana ngona oyo bien sûr malgré tout a Jésus kende mais nazana ngana na posa mwana te neti dossier ya kozwa na yo ofera bande bolimbisa isala ka yo lolenge nini eza sentimental yo nde o sepeli eza ba sentiment na ngai c'est ma femme oui papa est-ce que au calculer degré à potali bomo na nango papa ya makasi papa na biso excusez na bika vie privée na yo limbisa vraiment na ndenge na okuta yango mais est-ce que ko yoka na pena mama te boyoka na pe ko sepelisa mama o sala ta ba intervalle to pe na bite ndenge boko organiser na couple na bino hein pour bocha mwa kimia mama pa na linginde o changer côté wana ya lobi na sala ka to eza posa na ye sikoyo na place o ya lobi wana soki na Nice ezaka pona nani na sala ngo nani oui merci papa Fabien merci beaucoup na place oyo otangi wana eza place oyo eza uniquement pour na ko dégager ou ezali ba déchets na biso ya nzoto parce que ceux qui acte wana osali yango ememaka eloko te na kati ya nzoto. Or c'est différent na place ne ya bomwasi à chaque fois ozo sala yango et apportaka mwa ba bénéfice ebele et pas ya mwasi contrairement na oyo so sali na ndenge ya sima. Et sur réponse na sentiment ya mutu bakanga yango te ah papa sentiment ya mutu bakanga yango te sentiment pe batila yango limite te sentiment eza lokola vague océan donc so lobi ocha mur na place o vague komaka te vague robuka yango mais liloba ya nzambe ezopekisa makambo wana. Oh putain c'est ma femme ok naïe d'accord question mo pe na natuna iso papa olingaka mama mais pourquoi pas na bale na ta ya pasi na bandeli susu olingaka mama c'est ma femme olingaka ye hein? Si siko pourquoi ozolelisa ye parce que balobi bolingo esupportaka nyonso bolingo enyokolaka te. Blé. Je t'interdis de m'appeler. Comme ben comme on a gâté. On a nango posé dans le bas clair. Yo kuta na nzam. Au moins la vie nzambabi asa père des orphelins mari de veuve. Il faut pas se bouquer la maille. Il faut pas. Yo ka na lo bana yo. Blessing. Naza mubai na yo. Ono tikala ka mubai na yo. Bien sûr papa na yo akufa briski.
babenga biso esakufi. Mais maman na hôpital tozalaka dernier mot na ye asimbi yo ayebisa yo partout ozala fo chimita zala wana natiki ye lokola ange gardien vi na yo natiki ye lokola protocole ya vi na yo. Souviens-toi. Aux détruire petit à petit. Par rapport à quoi? Nazosala tout que ozala à l'aise, ozala heureuse. Nazala besoin na komisa yo na niveau oyo basho yo kaka batanga bakombo na bango na mokilo yo basho babwa kaka baleki on eloko te. Mama tikenga na oyo te. Mama tikenga na mbalo te. Mama tikenga na mbalo te. Mama tikenga na mbalo nanga oya bwa kama. Mbalo ko mosanga ma. Okoye baka kezaka ngai chimita. Jamais na reconnaître ote. Par rapport à quoi? Non reconnaître yété. Après tout ce que tu me fais, nous sommes à côté d'ango. Il y a les mingi par ça Miami, s'il te plaît. Tu as beaucoup pleuré. Hein? S'il te plaît, ça te plairait. Tu te fais du mal pour rien. Chef, excusez-moi, qu'on va n'appeler la moi sinanga. Mais ce qui arrive. Biso peut être na poto samba non bete na amoti na yo mais na préféré na va non pardon vous malimbisa ngai na préféré na va non awa aussi ces missions pour tous voir solution na makambo pardon vraiment limbisa ngai na kapolo te mais maman na ngai na aussi na papa liloba ya suka parce que to ke na émission na suka eloko bengela ki awa iza nini aza présent akoka. Papa, après tout ce temps qui va au bon aller ici, n'a qu'au faire que bénédicte. Oui, c'est clair. Et si quand tu as bloqué la ngaï, et si quand tu esprit la ngaï, ce qu'on a boire ngana yépé 3 jours 2 jours ngapé na kofi. Pardon? Ko kabona ngana yépé 3 jours ou bien 2 jours espace ngaï chimita na kofi. Au kufa pona ni po basi basé belé. Baza oyo bazo simba sentiment na ngate to o ba osala posa na ngate to oyo ezo senga ngaite. Papa Chimi, pardon, éclaircir biso na no place wana o kabona ya yo na ye 3 jours au kofi to ozo sosora ngoma parce que elle est tout pour moi. Nde o mindomi après 3 jours. Oui, elle est tout pour moi. Aza temple sacré na ngai. Donc ceux qui n'ont pas problème na partage rango na ye apesi solution. Donc ceux qui n'ont peut-être na uza ceux qui pendenge nini na yebi nde na solola na yebi combien de fois pia conseil na yebi papa Moussa na osala lelo oyo mutu apesanga $20 à transport et si kene ya papier na kiutika kuna c'était elle. Donc, on a atteint à décevoir, il était abandonné et pété. En parlant des temples, aux oye quand même un temple, si ils ont foutu à travers yé. Qu'on fout en ajar que ceux qui appellent ça qui jouent à transport pété, mettons ce pénégal à open à zalelote. Nana mutuna moro bizarre na rotuna. Depuis tout ce temps-là, à Saloma Kambo a ko sala wana. Oya kuluka edité mais boni sikoyo obimi pona kuluka lisongi nini motivé yo papa ngana mwa mkete eloko eseli ki nga pusa pembe na bino comment c'est possible ngana lali musuki nga sima nyoso eza okata pena lamuki na tongo besanga pesanga mi pese pananga zwa mbongo na yo pesanga naza posa ki bo mutu na yo blessing mobile blessing akati nga suki blessing est-ce que vous comprenez grandeur makambo yo zo le bavola hein non d'accord mais c'est pas au rassurer qui biso ke o kene na kimia to sala boy boy denga pe to suki awawa na répondre bino la osenga na répondre bino je vous remercie. Kene nango na kanda bongo te tokozwa solution te na likambo parce que il y a quelque chose où batami wana o tozolinga to bomisa
et eza justice te. D'accord. Toza ka ba porteur de solution. Telema to kendi. Na to sisi makambo na ela kia. Telema to kendi. Telema atelema. Pardon. Na o respecter biloko ya bino atelema. Tala taba ba otala biso mokili mobimba. Je m'en fous de ça. On va ça dire. Oya otika ye. Merci beaucoup na nini interprétation. Oya otika na mananga. Moi c'est na tika. Oya otika. Ce qui maintenant permet de tenir la tika la hawa. Ah, je sais. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Papa Fabien Makambo et les kia on a habité ce qui on a la vandi kimiawa on a batina le banini. On va revenir, mesdames, messieurs. Thomas Fabien, c'est ça la prière, s'il vous plaît. Tout aussi c'est Michel Lelo. Ce qui a beaucoup ça ils allaient au bac ici pour tout aussi c'est mission. Merci beaucoup, Papa Chic. Ceux qui battent oyo bazolanda biso baza animé na molimo mo santu ndenge mona biso, ils peuvent comprendre quelque chose na nyonso eleki awa. Parce que Papa Chimi apesi biso ba indice ebele awa. Mais akode yango. Ya liboso lobi aza temple. Non, ya liboso lobi soki tokabwani na ye 3 jours ezebele na kufi. On a mis na terrain nanga pona comprendre si réellement ils a pensé on a zolingana meme nango na tunie okomi boma lobi oui. Or ekozala yete mutoko boma akomi boma. Ça sera l'esprit où ils a animé kati na nde ekoboma. On a première des choses. Deuxième des choses à lobi aza temple ne mobimba. Et dingi koloba destination ya biloko ne nyonso oyo papa souvent azwaka eza na place bakenda akochango yango nde ezo justifier bana ozomona bana après 7 mois ole ata asala ata fausse couche amone boye mwana zate do bana déjà bazaka deya sacrifier donc na momaka ya conception ya mwana tant ka mwana lati forme donc automatiquement na spiritualité mwana déjà basi babendi akufi déjà parce que il y a déjà un hôtel oyo etongami na kati ya makambo oyo mama lokolo aye je crois tokosala na lisungi ya nzambe na biso Yesu Kristo je crois tokotrouver solution na likambo oyo parce que lokola hôtel wana ezaki déjà établi à cause ya makila Yesu asopaki ne kulusu ezaki po batu oyo bakotika espace epa Yesu bazala racheter na ba hôtel nyonso ezalaki établi to construire en kati ya bomo ya batu. Je crois mama to kozwa mwa ba temps ya kosolola lisu mwa mingi par rapport ya babilo mususu oyo na remarqué oyo esenga te to solola ngo na télé awa. Merci beaucoup, Papa Fabien. Quand tu as le sambo to chité, yambona dénoncé mission Lelo. To sambela. Mo santu Yesu to pesio merci pona bolingo na yo. Merci pona nyonso oyo zo sala na kati ya bomoi na biso. Totondi yo nzambe ya nguya po ete oyebisi biso ete bisika mibale to misatu basangani na kombo noza na kati esika wana. Tikete kombo na ekumama parce que tu as permis que nyonso e utile kana kati esika au Seigneur ezala dévoiler pe eyebana na mokili mobimba po ete misala nyonso ya mulili ebunga na misu ya bana na okolo Yesu. Yango topesio merci tika ete libota oyo kolo Yesu yonde ozala na kati na bango yonde okamba bango to bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Fabien. Merci, Papa. La grande, Nabandi Borozana Thomas, on a ma prière. Bandegonyo, si on va soutenir maman,
ba soutenir ye bane ba bolingo. Ce que Jésus Christ a zongi te to kutana pour l'émission sika. Bye bye.